Mbote na bino nyonso bana ya Congo bayibu miseni kolondaka ngai Pati Label kati na www.masolo-yasika.com. Lelo naye kolobela bandeko na ngai na kozwa miniti mingi te, naye kolobela 50,000 Congolais oyo ba Angolais bazongisi na une semaine na kati na Congo RDC. Donc ba Angolais bango moko bazotalisa biso ete ba refoulé 180,800 Congolais oyo bauti na kati na Angola bandaki opération na bango ya ko refoulé ba Congolais. Donc na kati wana bandeko na ngai tozali ko tala ete 14 Congolais oyo bakufi na nzela ya refoulement wana oyo ba Angolais bazali kosala. Et depuis ebandeli ya mois oyo ya octobre, donc lelo tozali 10, donc ça dit déjà une semaine na ndambu ba Angolais bazwaki décision ya ko refouler ba Congolais oyo bavandi na kati ya Lunda Nord. Donc soki tolobi ba Congolais oyo bavandi na Lunda Nord toko kende mbala moko na ba Kasayen oyo ba kitaki Kasai. Toyebi biso nyonso na likambo ya kamwi na sapu balongwaki na Kasai bakotaki na Angola. Alors bisiko wapi bakomelaki na Lunda Nord. Bisika wana yango nde ba Congolais wana bavandaka. Donc ba Angolais bazwaki décision ya ko bimisa bango bazongisa bango na kati na RDC bisiko wapi bauta. Pona nini bazwaki décision wana? Baza kotalisa biso ete bandeko na biso ba Congolais oyo bakota kuna na kati ya Lunda Nord mingi bazosala trafic ya ba diamant. Mingi pe baza na situation illégale. Donc babongisi situation na bango te oyo bakoki kovandela na mboka ya mopaya. Na yango Angola azwaki motindo ya ko zongisa bango na kati na Congo. Pourquoi Angola azui motindo wana bandeko na ngai toyebi te po Angola alamuka kaka na tongo ya mois oyo ya octobre azongisa 180,800 Congolais na kati na Congo. Vraiment il faut ezala eloko moko e bombani na kati oyo ngana yo toyebi te. Baza kotalisa biso ete 50,000 Congolais, donc bana ya miki 13,000 bakomi déjà na kati ya Kasai banda e bandeli ya moi. Donc banda babandi kozongisa ba Congolais na kati na Congo. Donc 50,000 Congolais déjà bakomi na kati ya Kasai na opération oyo bangolais bazali kusala. Na kati ya ba Congolais nyonso oyo ba Angolais bazongisi na kati na Congo, mingi bandimaki kozonga bango moko. Baseptaki ete tozonga na mboka na biso, kasi mingi pe baboyaki kozonga yango bazongisi bango na makasi. Kozongisa bango na makasi wana ezalaki na affrontement entre police na peuple congolais. Donc oyo balingaki ba refoulé na kati affrontement wana esengaki ete moi ba Congolais bazala basimba mabanga po batalisi biso awa ete bazalaki na ba arme blanche. Toyebi te arme blanche nini po batangeli biso ba kombote. Donc na ndenge toyebi ba manifestation ndenge ezalaka. Donc peut-être ba Congolais basimbaki mabanga baza ko bamba epa ya police. Na tango wana police azui munduki pe na masasi ya solo abeti tina yango 14 Congolais basili ko kufa. Bandeko bino nyonso boyebi situation ya Angola, refoulement ya ba Congolais na kati na Angola e bandi lelo te tozoka wana na 2004 bazongisa 11,000 Congolais, tozui kawana na 2009, tozui na 2015. Vraiment baza kozongisa ba Congolais na situation moko ya malamu te, na situation moko ya brutalité, na situation moko
na yebite eloko nini au juste eza kolekana. Bandeko nanga tomonaki bandeko mingi basala ba émission batalisaki biso ete Angola alingi a aider Congo na minduki. Tangu bakasayen babimaki na kati na Kasai, batambolaki bakomaki na kati na Angola kuna wapi na Lunda Nord ndenge baza kotalisa biso awa. Ba Congolais mingi bakanisaki ete ba Angolais bazawana po ba aider biso na minduki. Bandeko mingi balobaki ete ba Congolais baza na bangolais bakoti na Kamako pona kosala nini po nako aider ba Congolais babengana Kabila. Nzoka bandeko na ngai makambu ya Congo totalaka yango na misu mibale te, il faut totalaka yango na misu mine, na misu ya musika. Na misu ya musika. Armée moko te ekoki kokota na mboka ya bato sans permission, eza violation ya territoire. Armée moko te ekoki kokota na mboka ya bato sans permission. Non. Alors comment tangu ba Kasaye babimi na kati na Kasai bakomi na kati na Angola, oh non, armée ya Angola ekoti na kati ya Kamako, njoka nde Kamako eza Congo, Angola akokotisa basoda na ete sans accord moko na kati ya Congo. Na tangu wana tangu bakasaye bakomaki na Lunda Nord na kati na Angola, tomonaki Dokolo aye apesa basukali, soki pe basukali apesa bango mwa biloko ya kolia. Mais depuis Dokolo asala makambu wana, depuis Dokolo apesa basukali wana bandeko na ngai, tomona lisusu trace ya Dokolo te. Dokolo akomande koya kotambola awa na poto, kosala ba video na ye na YouTube, na Twitter, na Facebook, kosala ba video. Dokolo azonga lisusu kuna te. Donc malheur ya peuple wana ezo profiter na batu mususu po bazi ba koma batu liboso ya batu. Omoni mutu na pasi oyeka kamona sukali bona lipa moko boye ozi video o filmer po batu ba mona. Donc ezo profiter na yo moko. Soki intérêt ezate okosala eloko ya malamu te pona mutu. Ozo sala eloko ya malamu pona mutu po yo moko yebiete lobby yo poko profiter na yango. Eloko Dokolo asalaki. Lelo Dokolo azali wapi? Babandi ko refoule bandeko oyo banda janvier 2018 oyo makambo si bandaki. Bazo refoule. Alors Dokolo azozela nini ye mutu ayela ki biso oh non bamanduki yende Dokolo ako libérer Congo yende bangole batindi Congolais butika kuambuye mituya butika kusambuye pour rien. Makambu ya Congo eza likambu ya miso mibale te. Eza likambu ya miso mibale te. Bangolais bazui décision ko refoule ba Congolais oyo bazana mabele na bango. Pourquoi ngana yo to yebite? Ba pesi raison awa ya batu oyo bazangi ba papier pe batu oyo bazosala ba trafic ya ba diamant. Likambi ya ba diamant ba Congolais to banda yango kala na kati na Angola to yokaka te ke ba refoule Congolais moko po aye ko luka ba diamant awa po aye soki ndenge nini. Non. To yoka te ba refoule Congolais na Angola tangu Mobutu azalaka. Melelo oyo makambo wana ekomi pamba. Botala yango na misu ya nzoto te, misu ya molimo. Dokolo azali wapi po aya ko arrêter situation oyo ayebisa président na bango ya Angola aloba ete non kosala boyete ba Congolais baza bandeko na biso ba Congolais baza bandeko na biso tika bango bavanda akosala yango te. Pourquoi? Parce que ezali mboka ya batu. Tango mutu nyoso aye na mboka ya batu, il faut asala tout, asala ba démarche akoma na situation régulière po
se régulariser na mboka ya batu po azwa possibilité ya kovanda, possibilité ya kotambola, possibilité ya ko bouger. Alors bango ba raison ba peseli yango wana. Oyo bango ba refoulé ba congolais. Eza mboka na biso Congo tokoki koboya kozonga te eloko tozo se révolter na ya refoulement wana eza kaka ndenge bazongisi bango bazonga malamu te na situation moko eza inhumain oyo toyebi yango déjà ezalaka na mboka kabongo na Afrique. Donc likambu oyo toza kotuna Félix tozo loba na ye tokotanga kombo na ye po ye azali un Kassayen. Donc azali wapi Félix akipaka makambu ya mboka ya bandeko na ye te. Même herba ba Kassayen ba kena kati na Angola. Félix likambu wana lobela yango te. Tomoni quand même dokolo. Aki ko pesa mo basukali ya mike pona ko sala sembla mais Félix nanu asala yango te. Félix azo sala loko moko te musala ko wolela kaka ba élection batanga président akene kokuta na ba Museveni bakene okokuta na batu oyo bazo boma mboka na yo na batu oyo bazo sala ete bandeko na yo na kati na Kasai ba se réfugier na kati na Angola après Angola asakana na bango ndenga zo sakana na bango sika oyo okekuta na Museveni bovandi nini bozo solola mingi bakoloba diplomatie ya nini muta kotelo na ndako no abomi bana no abomi na basi no ali oke ko négocier na ye bazo piller Kasai bazo piller mboka na yo bazo piller nyoso tu oyo bango balingi bazo sala ale yo na simoke o négocier na bango. Alors mutu ya bongo Félix le président de la République akosala nini na situation oyo akoshanjaka ka eloko moko te encore soki Congolais akoti na pouvoir makambo bakosala bino bakotia ba charge nyonso oyo na oyo Kabila tiki omona ma wana onisi kwa kozwa makasi ya kobimisa vraiment ba crime abambango na mito ba Congolais. Eza pasi pe mawa o nyoso eza ete po ete ya ba Congolais bote ya mabele eza très importante mabele na yo ezali important makasi ko wele la te soki likambo moki okimokele na mboka mususu non okoki pe ko bunda la kati na mabele na yo okoki ko bunda na kati na mabele na yo soki biso to lobi parti la belle mutema mabe parti la belle yo okomona parti la belle donc toza kofungola bino misu po ete tozo déjà musala na biso ya kosala ya kofungola ka peuple congolais misu po boza la fière ya mabele na bino bisika ovandi yango bisika wana bakoya kobomela yo kufela wana. Donc ba ONG ezali wapi ba ONG otoyoka ka ba ONG ezali wapi ACR soki HCR wana ezali wapi eza pasi pe mawa ete ya biso ba Congolais situation oyo ekosilaka te ekotikalaka pe kosila te tokobandaka koloba mais tolingi nde biso ba Congolais tote ya ma tozala fier na mabele na biso tolinga mabele oyo Nzambe apesa biso totika yango na maboka bapaya te tobunda na mabele na biso soki bakoboma yo baboma yo na mabele na yo ke okende kokufa na mboka bato mosusu pour rien bango bangolais abayake pa na biso si bavandaka ti bavandaka na bango. Est-ce que Congolais salanda angolais moko bono refoulement pourquoi ba refoulaka bango te? Alors situation oyo et apprendre Congolais nyonso et bandi kutu lelo te nazo kama Congolais aza ko apprendre te il faut apprendre kozala motema makasi to pe motema mabe pona mabele na yo vraiment yango
sujet na yaki nango ya moko na lelo refoulement oyo bangolais ba refoulé ba congolais na kati na Congo et ça li été 14 congolais ba kufa na affrontement entre police na ba ressortissants ya Congo. Donc yango et ça li été ba kufa mais ba refoulé 180, c'est-à-dire 180 802 Congolais na kati na RDC, baza kotalisa biso à peu près 50 000 Congolais, donc 13 000 enfants au bauti na Angola bakoti déjà bakoti na kati ya bakomi na kati na Kasai depuis mois depuis bandeli ya mois, donc depuis le 1er octobre tilelo 50 000 bakomi déjà na kati na Congo. Vraiment bandeko na ngai ba oyo bolingaka ngai ba oyo bolandaka ngai ezalaki ngai wabino Pati la Belle ya masolo ya sika tomonani bongo na émission oyo ya mbala ya sima. Au revoir.